Miracle elanda yo ndeko yo mtozali kolanda émission oyo miracle pe guérison ya maladie ekotela yo na kombo na Yesu tika ete vie na yo échanger tango kolanda ba témoignage to tango kolanda mingi émission ya bonzambe échanger vie na yo elongona vie ya milangwa elongona vie ya ko linga basi ya batu elongona vie ya distraction kasi epesa o mayele ya ko se concentrer parce que ba serviteur o nos balekaka awa ba vina bango échange ezali na tarte ndeko yo mutolanda kabiso na émission ya bonzambe na KNB News oyo tobetaka site tango nyonso na cordon na biso général Monsieur Jimmy Mukendi Chimanga toli ko pesa ba merci pour na espace o ya bonzambe atikela ba sali ya nzambe pona bateyaka puis ba bet na biso masolo ya kibonzambe lelo nazali na esengo ya koyamba l'homme de Dieu beaucoup découvrir na micro na biso ya KNB News na émission ya bonzambe mbote l'homme de Dieu mbote papa kombo nani puis ozali pasteur ya église ni kombo na ngai pasteur Igor Mputu na za pasteur ya église mission évangélique la main de l'Éternel et zomi na commune Ngaliema na avenue Régie des Eaux numéro 32 route DGC Pompage arrêt église. Pasteur la semaine oyo dernier jour au théâtre qui journée. Dernier jour na théâtre qui dimanche passé. Dimanche passé au théâtre qui ba na Nzambe. Bon, dimanche passé na théâtre qui ba na Nzambe importance ya chrétien na kati église. OK. C'est ça ce que j'avais prêché. Ba chrétien mikolo pasteur tozomona bilamba ya mokili bilamba oyo ba musicien o bazoyembela mokili bazwa na mpe kati na ba église pasteur bosala ka ndenge nini pona est-ce que beaucoup créer critère mo bo etene ba musulman basala bon critère na biso pona habillement o ba bazwa na ona ecclesia toza plus min ko basé na mukanda ya frère Paul alobi que moi salata nako bomba nzoto na ye oui voilà toza plus mingi na ko te abana nzambe ke ko ya na bilamba ya mabe na église eza bien te mais en soi tokoki ko pekisa mutu te aya na lolengo ya bongi aya pour bino botala mingi te voilà non tozo la présence plus mingi motema te mais nous voulons que les gens viennent d'abord oui pour écouter la parole voilà na ndenge évangile écouter lio ya kanana par rapport à mutukoya na kati ecclesia à chaque fois quoi zo réalité c'est pas biso ndia ko bongo le sai mutema à chaque fois zo ka liloba nzambe je crois bien molimo santo ko sungaye malembe on a changer par rapport à habillement na ndenga zana pasteur Igor Mputu to lelo to ko découvrir facette cachée na yo parce que tout le monde a l'homme de lelo parce que change qui déjà mais et ça la plupart des téléspectateurs esengo so ba bi parcours na ndenge ni no bandaki po okuma na bonzambe. OK eza mabete mutu surtout azala na histoire na ye oui mutu surtout azala na le passé na ye ezala ba mususu ba botami nza masali bango ngolu basali mabete ba ye directement dans le Seigneur et puis za pena ba mususu ba botami et puis vie na bango elekaki mabe après nkolo pa ye robenga bango quelque part pour banda ko servir c'est-à-dire mutu oyo azo rappel ezaka mutu oyo nkolo azomona kati na ye azana misomo ko songolo po atinda yake ndoko sala lokola mutu nazana parcours na botami na libota ya pasteur papa nanga azaki pasteur paix à son âme pour akufa depuis 2008 le 2 juin atika biso na mokili azaki pasteur ndeka balabana ba pasteur bavina bango voilà mais biso to koli na papa moko il nous a beaucoup aidé à l'accès biso nzela nzambe et puis zaki passer pour ça mabe zaki vraiment passer pour ça la mabe mais lokola mutu to ndo sala mabe mususu yako ndinga kulisi ndinga ko batama mais jusqu'à ce que nzambe yo sa songolo ndenge zaki non fait découvrir biso parce que ezapa na frère mususu oyo aza peut être na nzela oyo bande ko aider bon ndeti nga plus mingi nazalaka technicien wa téléphone aïe là on comprend déjà OK nazalaka technicien wa téléphone eza histoire on a beta en auto même so na kata cher ça je l'ai dit n'expliquera pas tout nazalaka technicien wa téléphone mon téléphone ezaki na ba époque oui ezaki na ba époque ezaki na époque mon téléphone moko ya ko bima Nokia 1110 voilà Nokia 1110 on te kama cher seruana et considère que mon commusus na na esika langa na ndao bon sa téléphone et papa langa pe ayaki ko tala ngai to fani na elongo mutu moko na téléphone na ye
téléphone na yango bon en soi ezalaki mpenza mpani te mais souffle banda kopela te ntango na remarqué ke eza téléphone eza à la mode eza téléphone eza bien bon esengi ngani nazala nango après nayebisi eke non eloko na yo ebonga su te eza vraiment bien te mais tellement azalaki na appel oyo banda kozela nazalaki na A36 ba CMS mo A36 voilà comme banda koteka na pesi na yango la compensation mais apesi nga susu mbongo ebele par rapport ya par rapport ya téléphone oyo azalaki nango. Et après mais mon père était là abanda toujours observer biso na ndenge tozosolola parce que azalaki technicien te moi pas le bezate après mutu wana ntango akei natikali sikoyo nga moko nafongoli téléphone je vite compris que ezalaki nango eloko malonga te nabongisa yango epeli nga bana ndosela ba ministre ya papa sobi nanga bon eza ki muyibi même so nkolo ayesi ko ke elifelo et akangi porte nanga aboteli nga ba tournevis ezaki musala na bosala ka pe ko bongisa ba téléphone tilelo ebonga parce que soka lobi atiki ngai en tout cas na ngai na zala escroc donc c'est un peu ça ayo parler ba téléphone n'habité c'est un peu ça je sais pas maçon Joana et automatique to ezarana ndeni be Jefferson ezarana ndeni parce que mutabelo ka brisque mbala moko bon omoni ndega balobaka ba technicien naza pe na frère moko na église aza muninga to osane musa nzambe moko mususu na kepe na atelier na yepe ba muto yo tikele loko aninga kosa alors je lui ai dit nde soka olande miso oyo akoseka sikaza je lui ai dit non ça c'est un péché omoni parce que le monde ya technique ba technicien bango balobaka ke biso to liaka na lokuta soki to liena lokuta te mo to vivre zate ozomona donc eza lo lenge na bango mais en soi soki muto zo sala bongo ataza dans le Seigneur eza passe pas que elola parce que Dieu avant d'arnaquer mensonge c'est le diable qui est le père du mensonge donc tant que muto zo sala mabe et que yazo mona ngo eza malamu pona ye or kazo kosa automatiquement marqué ata benga nzamba kitara Dieu n'est pas avec lui il vit dans le mensonge et puis il est destiné à l'enfer. Oh là là là. Bon, après tant mon père a kangi maison na yo. Ouais, tant a kangi maison. C'est qui facile, tu on doit vivre dans ndenge nini. Bon, ezalaki vraiment facilité mais au moins nazaki na deuxième graduat à Singapour. Kendera ko continuer classe. Nazaki na deuxième graduat na IPN dans la relation internationale. Kendo continuer classe, ngamo na so s'occuper la makambo na yo. Donc vraiment koloba loyenge moi personnellement na sala ngote mais ezaka ba biloko na yeso ya monde technique ndela so solo ka mutu yo sepeli nango yo kosi sali ke yo so yango ba biloko mo bongo donc c'était vraiment ça et comment nini okuma na makamba bonzambe bon nazui baptême na ngai le 5 mai 1999 wow nande nazui baptême na yo okoma prédicateur na 2000 déjà parti à 2000 na comment déjà prédicateur parce que dans un mois la pasteur même chose le rosser les athées musa tondo sana papa yango wana ko za bible quoi comment quoi enseigner comment préparer le message papa donc azo préparer nga pona kota na kati ya bonganga hein voilà et mais malgré prédicateur ma vie n'était pas bonne par rapport à ma grand-mère Bethelio, ma vie vraiment ezalaki ko kanate. Et na tout ça les parcours, je crois bien en 2006, j'ai été suspendu par mon père. À suspendre ngai, tu n'es pas digne ya ko ya makambo na Bethelio nyoso. Ah OK. Tu n'es pas digne ya ko telema liboso batupo ya côté le banzame parce que l'homme donne que ce qu'il a. Ce que yo zana via lukuta, on que repesa nini, repesa ka via lukuta wana. OK. Et au sala que na fandi vraiment na 2006 ni modération ni prédication na sala ka sauté. Dès yo comme na 2000 dans on asiba muke na 2003 parce que tozali na communauté des assemblées de Dieu KDC. Tant que papa bimi na KDC selon ba raison na ye o yazaki na moi personnellement. Tant que na KDC sal ke biso surtout pe to s'adhérer na vision na ye d'ailleurs ça la communauté on a lobby mission évangélique la main de l'Éternel. Tant que sali yango je crois bien to banya on a 2003 na mois de juin sur na bosanité. Maintenant to comme na 2004 à sali campagne d'évangélisation liboso. Mutateyaka c'est le pasteur Pierre Ibamboko. So razo landa pe mission
ayebi le pasteur Pierre Bamboko aza pasteur ya église ya Ebenezer ezwami na arrêt ya station avenue Ngafula ayaka koteya azaki ami ya papa ntango azo ateya asilisi bato nyonso to baza na baproblème baya liboso on va pasambelela bango bon nga mpe nakendaki liboso basambelela biso voilà oza prédicateur mais le couteau ozotika te plus mingi ezalaki yango ntango napusani liboso na ye asambeleli bato me eloko ezalaki ke ntango ava asambela abanda koprophétise ava asambela abanda koprophétise abanda kosambela so akomi ntungu na nga aye 3 fois mobimba aye 3 liboso nga simba nga atiki azongi nsima atali aye lisusu aninga simba nga atiki azongi su nsima papa amoni peut-être a remarqué que c'est mon azala kindoki o to nini bazoboya kosimba ye boye alongwe na kiti na ye aye na sima na ngai quoi pas yeba pourquoi pasteur aye 2 fois déjà asimba nga mais azosimba nga te et pour la 3e fois ye sous asimba nga azongi su sima oh nanga mosu na fongoli misu c'est quoi au juste et tant apusani na 4e fois bi maintenant Seigneur merci parce que tu as confirmé l'assemblée de la serviteur na yo aza musali na yo pesinga la directive pour na c'est par là où aye ko sambelela ngai et papa zonga yo fanda c'est par là j'ai vite compris que Dieu m'a appelé pour na osala musala moko là c'était en 2003 maintenant en 2006 c'est ce que toza tant ba suspendre nga et yo sala ke nazo sa sur l'oroté na église. En 2007, c'est que papa est retombé vraiment malade. Il est retombé malade et même qui est dans liwa. Bon, le cas là, et c'est que papa le roi Belli plus nous devons aller là permanent pour soutenir la prière. C'est par là que je me suis décidé non. Il faut abandonner et je vais aider cet homme de Dieu pour faire prier avec lui et Nzamba za sala bisongolo. Tant peut to mikoti na mama Nzambe. Nandenge penza mazwaki molimo na ye esali ke totikali pe bongo moyo ozonga soso na mokili totikali ti lelo et fait l'œuvre de Dieu donc totikali ko gérer église voilà bon totikali ko gérer église na pasteur oyo azaki na sima na ye nous sommes là na bande comme tout ensemble yende bozana eti lelo ah bon c'est lui le pasteur Roger et Banza c'est lui le pasteur maintenant titulaire mais makambo Nzambe ezotambola ndenge nini ça évolue makambo Nzambe ezotambola malgré mokileza ya bisote mokileza ya Nzambe ba makambo za mwebele parce que tozui tant papa zo kufa parce que azaki mosali na Nzambe on est ko utiliser plus en parole la puissance l'église a 250 membres tant akufi nous avons perdu 220 membres ah bon voilà vous dites 50 30 parce que les gens bon pasteur akufi mutateya malamu yona azala nguya azala batasambela babika kasikoyo tokosala ndeni bato bayo kende bato vraiment bakei première kilt après parce que to les lié 2 semaines donc de 6 après 2 semaines bato vraiment bayo ressemble la première kilt dimanche 30 personnes la 230 220 baké ayate Rolanda oyo te pasteur azate Rolanda oyo te pasteur azate Rolanda oyo te pasteur azate mutazo pesa ba raison na c'est par là na yo benga ndeko moko toza na le pas pasteur malgré aza sous na biso na église te aza na communauté mususu nzama pambola ye pasteur Pichu je lui ai appelé na ndeko moko toza ki na ye wana papa Gédéon ye pe personnel makufa na bengi ba on a bi maintenant soto kangi maboko eza to perdre vraiment to perdre to sala sur le côté pour bateau bon quand ça que le roi pasteur a koufi c'est que yende mutazako top je leur ai dit bon il faut tout l'axe batouké pasteur azate mais il y a des gens qui peuvent travailler na la place naie to associé pasteur tozanae to pc vision na biso to c'est tout ça la séminaire moko to lobela ki l'homme est parti mais Dieu reste donc mutakei mais nzamba tikali soki mutakei Nzambazali le même don a tchaki pas mutuana et c'est le même don pas ko sala on peut pas na biso et to sali ba invitation to sali ba affiche to pesi ba tu ba en tout cas ba tu mona ki vraiment le boko Nzambe vraiment ba to mona le boko Nzambe musuba bi en tout cas papa keme mwana na tikali musuba te ba tikali et sala ki ke ba kuma kozonga ti to ko mata moi 150
Mais pasteur rigole, tout le monde qui avant le confinement la prédication et le voyage, mais tu remarques que la prédication et le voyage des sociétés. Est-ce que nous avons un voyage? Ah, nous avons un voyage. Nous avons un voyage. Nous avons un temps et époque. Moni, nous avons plus de prédication et de prédicateur. Il ne faut pas être à la base de la terre. Nous préparons l'église pour la rencontre de Christ. Moni, même Bible Zoloba n'aimait point le monde ni les choses qui sont dans ce monde. Pourquoi? Parce que Mouto Azolonga Mokili, Bible, dans la version Solobi, il s'est fait l'ennemi de Dieu. Comme ça, donc pour moi, bateau qui plus ming voyage, n'a évité leur vision, hein, parce que chaque prédicateur, chaque pasteur a dans la vision, peut message où on colle à Pesakaye. Bon, n'a évité bango, n'a contré na bango. Message ni no bango colle à Pesakaye bango. Parce que ceux qui confirment y va plus batu visa, c'est que mission na bango est sili. C'est que mission na bango est sili. Mission sili. Voilà, pour monter à sonine, pour monter à kende poto, ils allaient bango belé. La minute c'est que tout le mission na bango est sili. Or, biso tozo préparer bat pour na remettre batu pototé, mais tozo préparer bat pour na remettre na lola. Donc, tozo encore na mission. Ya préparer ba nzambe pour na remettre bango na lola. Pour na bango na lola. Sikoyo tozo ko tuna pe motuna pour na koyeba par rapport à événement comme la notamment papa Kindaki boutila qui 10 to 30 mais si kao est-ce que vous avez temps déjà pour préparer ba frère ou bazana simato bozo linga bino monano bo est vrai nan bango ba ko vrai sima en tout cas tozana batu parce que tant totikala ki frère on a betelo le saut tozaki naye il a reçu sa vision par rapport au nzamba lobeli à sa l'église naye Azo Evropé côté naye. Après combien d'années avec l'église? Ah, ça en 2012, après 4 ans. Après 4 ans. Voilà, ça en 2012, après 4 ans, à l'église naye. To tikali na bandeko mususu tozana bango na musala nzambe tozosala to tikali na pasteur. Le départ na yep et memi batu. Bon, et memi batute. OK. Le départ on est memi batute parce que il se basé na cellule place Zalaki babandoko travailler na bien-aimé Moussous David. Des salis que David a très langamunaye, il peut acquérir vrai langamunaye, mais nous ne sommes pas ennemis, nous sommes là, on se voit, on se salue, on se parle. On a bateau à éviter. On a bateau à éviter parce que. Tu réfléchis dans la bonne zambie parce que vous avez après 4 ans à Longwe, à Salipe Wengena, c'est ça. Et ça la rapace. Oui, c'est ça que j'ai dit. Et ça la rapace que Mouninga Bozalaki Naye, il n'est plus avec vous. Après, si position Naye Moussous. Mais ouais, ça la rapace. Mais en soi, ils ont Moussala Nzambi. Mounamutaza Nanzela Naye, on a tracé là. Moni, ngana lobageza na biloko misat baponela ka mututé na vie eza option osala eza mwasa robala to mobala robala et puis église osambela ozomona poto boyi to koya na likambo ya frère Adam donc ba pesi mo ça sepela ki na ye mukolonga lobaki cette fois-ci l'os de mes os la chair de ma chair misma loba bolingo mais mukolo likameye il a dit à Dieu c'est la femme que tu as mis tout près de moi donc ngana linga raté koponela mutu poso koponela mutu sala commercial zo de simbita ozongelo moninga ngana sala ngakupe kutiri mto tinga commercial to pesa rato li frère tala to sala boite to sala so muta moninga sama kamnaye asala kamnaye mais comment est-ce que vous préparez ba frère pour être le temps peut beaucoup zalaté base de relève wa to zawana to za sala nzambe to za na système to sala ya ba enseignement ko pesa mutu ba enseignement par rapport au ministère et par rapport à l'automo nkolo à Bengeli. Tous en pasteur Roger, tous en papa Lévier, tous en Ngaï, tous en papa Armand, tous en papa David, tous en berger Reddy, tous en pasteur Samuel. Tous en vraiment une équipe là. Vraiment une équipe. Oh, tous en linga baleki wazoya simana biso. Peut-être nga pe naza éternellement ten église ngo. Même solo binza me pas ko sanga bon. Na kata communauté to élargir vision. Yo kindo sala côté mususu. Mais place nanga batikali wana ba on peut faut travailler. Parce que tout le monde a passé pour notre cher moi pas si. Bon, moi je bénis Dieu par rapport à pasteur Nangaye hein. À quoi ça l'appelle sous 3 mois à Teimbala moko. À quoi ça 3 mois à Teimbala moko. Pendant 3 mois à Teimbala moko. Le reste est là et on se regroupe Sabino pendant 3 mois on a bozo mata bozo kita.
Quand on peut arriver, on peut 2 semaines plein pour enseigner l'église. Il est là, il assiste à Zo Kanaï. Parce que nous enseignement de la question-réponse. Tout ces enseignements, question-réponse. Tu poses des questions, on te répond. Oh, dans l'église. Biso za la Bongo. Biso enseignement la chose que non yo ka lobby aussi. Chez nous, on enseigne. Il est fidèle écrit. Parce que en dehors biso ezabi na ba église mususu libanda pembeni ba kuta na kana bango ba solo la kana bango ba pesa bango peut-être yo loko yo lobeza oya yo kate. Maintenant au tika le bloc mi balete na suka ya liteya to tika ka question ndi ba ko tombola mun question papa par rapport ya oyo lobby biso to yoka ki ezalaka boye moteur ngo ezo biso so eza bongo te to expliquer par rapport à l'économie voilà eza boye pour tika ye na o biso to mais style na bo zo yango parce que apparemment na Bible ezalité oui na Bible ezate mais biso moto ya mimi biso na makamanza mendia sali bongo depuis tozaki bana meke so azo pesa enseignement si tu ne comprends pas tu une question. Voilà, ezali bongo pasteur Igor oyo toyambi lelo na émission biso Bonzambe tozali na besoin ko yoka mingi. Pasteur so côté ya bateau bazali na pasi bateau bazali na ba problème oko yebisa bango ni na mukuse pour elendi sabango parce que bazali sous na foité. Bon, nakoloba pasi e kabola mutina nzambe te. Parce que lobi na biso mutayebi yango zaka nzambe. Atanga nonde to fandi boye to ko bima boye. Okomi milliardaire. Nako bima boye nakomi milliardaire. Donc vie ya muté dépendant na mututé. Ngala lobaka na bato souci na yo e kolongolelo côté souci na yo e bakse le côté. Na place OK mutaza na souci ngala tinda ka place mutaka e sambela. Ngala tinda ka place mutaka ndo sambela. Na place qui oza na souci moi na kotia banzembo ya mawa na téléphone na radio beta non moi je dis plus va chercher Dieu parce que nzambe nde mutaza na lobby na ona maboko ba référence biblique ni ozo pesa na bato pour no keluka nzambe par rapport à no bazana. Bon référence biblique na koki koloba tozwa exemple ya Anne par exemple. Je suis dans le livre de 1 Samuel chapitre 1 à chapitre 2. Bible lobby Anne Penina bandaki ko finga chaque jour. Zomona mbanda na ye bafandaka na ye sika moko me ana botaka te ezaki moko ya problème o ana zaki na peni na finga ka ye peni na lobaka na ye n'importe quoi malgré mobala linga ke mais la Bible me dit Anne montait chaque fois na temple pour prier. Zomona malgré les insultes mais Anne montait pour prier amataki mbala moko te abandaki komata mikolo na mikolo jusqu'à ce que mukolo mususu ezaki mukolo raconte na ye na nzambe Bible lobi azo bondela la mutema tellement mutema etondi monoko komi koloba sacrificateur eli atali akandilo wa lango masanga bi mwasi yo tina ngonga oyo zo lango masanga abina sacrificateur te mwasi oyo mosali lango masanga te ezaka ka passe ya mutema nde mutu ekolobisa ye nde mosakoli alobi tika oyo zo luka mukolo sa nini apesa yo tu vois donc la présence d'un sacrificateur c'est la présence de Dieu quand il parle et apaiser mutema na ye Bible lobi Anne na mikolo yaki azwaki zemi to abotaki mwana ole ya ko kende ko so tia souci na mutema. Moi je préfère mieux prier chercher la face de Dieu et Dieu fera de nous des choses incroyables. Merci beaucoup pasteur Igor pour tout tozaki na esengo mingi ya ko partager na yo ou aussi ko partager awa. Merci en tout cas to sengio merci mingi pona ndenge o ndimiko ya ko uta musika. Merci beaucoup ko leka na tando kina biso. Merci na yo pe na ndengo pasaki na biso ko bengisa biso Nzambe na biso a pambola yo. Amen. Merci. Tokutani mbala sima. Merci.